Nous rançon na répétition ya la zamba play à l'obi bon OK d'accord la teye mingi pour faire rigola à limbisi faire rigola mais tout quelque part tout monde qui na ba émission lobby ozana posa ya bozana tina pardon ya pardon a été celui déjà eu lobby que bozana tina pardon a été ça qui fait rigola pe a boy pardon ana nazo beta c'était mon là loba celui qui s'excuse s'accuse donc tant on sait qui pardon ce que le padre n'a pas boy atikala ko sala mabe mon côté aza musicien o alongwa premier album na ye mon a reconnaître bango soki na kosi bato na ya nani oyo ye bindenga bandaki lelo chanson na texte na ngoza très kitoko makasi eza nsembo moko boye o na lobeta sete mikolo ya nsembo otala ngo na famille ofani mwasuno bana otala ngo eza nsembo moko to okuta na kati lianga mbanga bambanga bibilo bilo ndengo na kata bwana ya chanson moko ya responsable ya nsembo o batu o mutoko fanda tali ngona famille na ye ko déranger le côté na benge na yako yembela yo nzembo na yo lingaka mingi mwana 13 tela depuis on est au solo wana batu ba yo mona après 14 ans on est c'est un peu méchant non condamner chef d'orchestre c'est pas falloir lo baba na kala non pardon non la série pardon oui Rabia limbisi faire les padres batu tout bazo la nanga na Paris Londres Suisse Australie tina ba Syrie Bagdad du côté batalanga nazo bisabino les padres atikal ko senga pardon na mutute et puis asali nini ba ko senga pardon côté on mona basala bena ministère moko bata petit moko wana mukeba boy petit mona silisa kala petit onani ye moko yebi mukeba ozo comprendre na vidéo kala donc côté ngela ba kombo na tele mission ngana ko mona ngane na boy et yana ndeko moko kutu ça na presse na ba les marquer en est s'en charger na vie na biso direct alors de tout droit benana ye obi ke batir le compter na liste bana mabete et le relégelanga ara faire non et le on a comprendre ngote ba mona bena ba yebi ne ba na les marquer o ala ki tout droit benana na vie o comprendre o benana ko yela bena ya papa lutumba ba benga ya ko tala bana ne ba kangela au porte. Vous comprenez? En tout cas, moi, je ne fais pas de crédit. Allez, donnez-moi. Voilà, donc, directement, tu vas comprendre que c'est Bill Clinton. Mais ce n'est pas comboté. Il faut voir la libre na élément na bango. Na biso ezali kamba clan. Clan moko musubo lo baba oto bongisa, soki nani wana oto bongisa. Ba beti combien de temps? Ayoto boire vient après 14 ans, elle vient bibi ba tamponner à boire. Biso de boire vient longue bien. Aboki finir ba tampo beti ala ya mona ya boire finir ngona. Wana zo sekayo beneni. Pour falloir boire depuis kalatongo bandi carrière. Bomona bato banda carrière ba moko chrétien bala moko ba finir bango. Boyoka banzemba zo benga finir sabolo. Ata kati mutu ata kato yeba na bisaleli zabolo. Boyoka banzemba ngona te. Na comprendre te ne bobaluka. Biso premier album les padres direction maman remerciement. Soki na kosi otuni veneo. Na kosi botuni papa chéri. Na kosi botuni ba vieux atambolaka. Mon natie, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Yaya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Bienvenue dans votre site internet Congo Température. Congo Température de Maman Rosette, la fleur d'amour des prix Allemagne. C'est bien moi Dorcas Boulokoko, la branchée de la presse congolaise. Moto Azosai la bino musala malamu. O bozo c'est pelane bozo benga vraiment ébélé mingi boye baba information mambo ezo le kana musique na politique partout. Boza vraiment na besoin ya koyeba ba information yango na zawana pona ko sala bino musala pona ko pesa bino ba information ya malamu. Merci beaucoup à Igor Mitou, l'homme qui contrôle les désirs de Maman Denis Fabiano. Merci à Yawili Moucheni, le code mondial, le numéro 1, Rishi Kapinda.
Richi Kapinda R9 depuis Yolande, Mobala Mwinda Boya Choko. Merci à Yolande Dikando Nakatia Milouz, Marie-France Emangenza Oleki Bango, donc Bati Kabino. Donc Nazara pour la Bino Kanina Lubara. Le lot pensant baki non, il faut na luka information au bino boyebi, to moni na la Zamba Play ou rançon na lobby asi ba conseil à Kakol, à Limbisi faire rigoler mais to yebiti est-ce que pardon on est banda qui pas fait rigoler ni mtatinda qui peut-être un message to ga wera yemoro dans le vide le bino à Limbisi pas à moi na terme soit moni mona za ma bokanga mimukie à lobby malobana peut-être moi na rufungama yango lelo na kita qui vraiment sur le terrain ko kuta na marque house au bino boyebi bolinga ke ming pas le bara bien n'est vraiment comme on en peut c'est déjà beauté bonjour marque mbote mingi dorka ningo to luganga ibikolo bazo benga marque house c'était Kim Jong premier donc Kim Jong premier ouais Kim Jong wana eza combo eza validé na ndenge systématique yango mutudo simba makambo na profiter na saluer batutu bazo landa ngai Kim Jong à travers le monde bana Europe bana Amérique bana Océanie bana il y a partout Afrique à place tozali et puis voilà on a passé tout d'abord en beauté. Merci beaucoup. Tous appels à mon côté, tous en deux soupé karaoke qui a fait rigoler. Nous repensons déjà beauté bonjour. Ouais bonjour vraiment Sernanga Dorcas bonjour Penabato Tubazolanda biso vraiment na minute Otubalingaka l'impérateur de la rumba congolienne Jésus de Nuance maître du temple. Merci beaucoup Marc Aousoko na mama solo en biso boni d'abord mouvement. Le mouvement est appelé par la grâce de Dieu, Rebigara biso de Saba n'a pas l'ouzuri dans les bons orchestre après avoir aux Anabangola tous en Katanga. Nos, je crois, une grande salle, il y a RDC à mon aîné pour l'instant, ils ont à Katanga, tu as un concert VIP, et puis tu as une invitation, il y a grand prêtre Richard Moyège, gouverneur, il y a professeur Lolaba, tu as précisément dans la ville, il y a Colésie, tu as tout d'abord concert à Libosu à la privé, tu as l'occasion d'indépendance, il y a Bassi d'Africains, Baza résidé dans la colonie, ça s'est très bien passé. Et puis, son excellence, à mon avis, le roi Moni le padre, Toro le Kabon était inaperçu. À Tsagi Petobé, t'as ma balle populaire, Morobo et Pona, qu'on s'appelle sa population de donc, et ça l'a bien ma casse, programme la bisson, et puis, tout son agimbango po. Yo bika to la matanga mo monene ya papa na biso si mawati ke biso fallait tous à la prison yango moto kataki ba tourner na biso poto zonga to pusaki ba date musumu sika pour matangeleka et puis voilà no mo biso toza boy retour siko pour na studio toza na studio to préparer des albums donc eza moko black box et puis sous ces premiers soins ne to na studio mais formation monene pour l'instant to nango lancement ya clip nanga ya chanson nanga clip nango fautif. Oui, en tout cas, nous remercions Batutu. Nous avons vraiment avec un petit moment de le logo. Nous sommes une minute de salir un cas. Mathieu déjà anniversaire comme donc on a sur le lobby marque vous allez voir trop on a ici bango mutu toi ça sera vérifié que clac hôtel on comprend que non en tout cas on remercie Batutu on va les clip on a Batutu même Batutu n'a pas sauté il aura bien qui paraît. Et là, bien, même au Real, la Rotala, au Barça, la Rotala, au Liverpool, la Rotala, il y a Tottenham. Baron tout est bien, Tottenham. N'a pas autant que c'est là, Baron. N'a combien on a assisté à Tottenham. Pour bâtir Mbané dans sur la Baron. Baron a gagné Moussala qui toque dans les bons. Mais Marc Aouz, tout le monde dit Banzembo peut bimiter et belé faire go la boîte qui Banzembo moi mingi ya yo siko no yo kumisa yo moro qui des bêtes déjà et comme déjà ça va 1 kilo déjà quand yo moro lobby mais na habité Nzembo wana est-ce que vous avez vraiment sur et cartonné pensar en yo moro te bilo on a biso ça bilo te rao ne banze muzu lobima on est banze bangi ngongi ngaza pata robina nze mo robini bini kota suka nze mo lobeni ni on a habité ngabelo ngangi ngongi la non ningala o kopole e bilo kan ngona te banze mo ba chanson mo à vie. Donc biso sala banze momo bo rotikalaka e rotikalaka chanson na texte na ngoza très kitoko makasi eza nze momo bo o na robeta sete mikolo nze mo otalango na famille ofani mo sino bana otalango eza nze momo to okuta na kati lianga mbanga bambanga ibilo bilo ndengo na kata wana ba chanson mo ba responsable ya banze mbo o batu o mutoko fanda tale on na famille na e ko déranger le côté parole kitoko eza na kati clip il y a kitoko makasi nazo remercier réalisateur nanga moko Yaris
o asala ngai majo na sala na Russie pour na sangisi na sali clip la extérieur na intérieur et puis na capitale. Donc clip salami na Russie na betongo kitoko na kiti na kisantu côté wana bozo mona ngo ya lokola bozo mona ngo lokola désert moko ya Sahara. Non 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 ça na kisantu. Donc biso to komi ko kota pour ba frère en Christ ba silisi ba site. Tout ça est sous nos place ya retourner té. Donc on ça le royo ba utikela waninga ba tikela biso té. On moni to komi ko kota tina ba mboka. On a ma mère chemise clip wana na Goma. On a un bima, donc biso aussi ba tactique mo to mo ça na ba clip mikolo le padre do lia clip na dan. Donc ko pété do lia on na dan. Mais Marc Aouz na kati otende yo mozo le ba ya lianga bambanga wana to bi keza fali pour pas muto yembango, c'est comme si kozo ba kile jeter mozo monaté. Na miso na ngana ngotanga ba komba batute o ngana na sa miso na ngana na bo so na miso na ngana lobela makambu ya Jésus de Niance. O so ngomba ya patron na ngai ba ni no zo loba wana ngana loba. Lazolo ba biloko nazo yoka yoka na banzele zo ko beta bato be na loba. Il faut ba kolo ngo ba yebi. Donc tant ba kombo ba promotion na mission nga j'aime pas ba kusala ba promo na mission na tena tant ba kombo ba tout ngai na sala promotion il y a les padres Jésus de Niance et puis na sala promotion il y a ba belles œuvres. Ozo comprendre ba biloko to za batu. Tant ba biloko zo bima et on moni ba masa na biso ba fait na biso ba leg na biso ba combattant. Bazo silika kalikola ba terme o bino ma to tala bozo te ma be bozo ma nzemo mo be parce que banze mabongo siko so na lobby boy ato fanatique mutu o fana bate mutu wana bazo na réseau tala côté na loba nzemo wana pour ba pengisa biso to sala ba remarque so to bimisa le bon tout c'est le résultat batu ah côté bo sala bien en tout cas côté bo bebisaki tala wona ba tema boy bo sala ngo le souté ils lengité et puis voilà batu bakena ndenge ba évoluer bon ate otengela nga na lobela individu na lobela individuité donc nga na lobela batu tout ba sala ba titre mabe po kale ala yo mona ba faire biso ba redi o bimisa album ni na bimisa album nzemo ni atana on nzemo emili bala ah continue libala ah moi si on bala batala na bisali la tazongela au moni muta porter un plus les padres sont rabis aussi qu'est-ce que ça veut dire alors bini na kat oh les padres lobina kat nzembo na tala sima zonga moto message na mona ngo pasteur mo azoteya etambola rabena na kat ba YouTube na sepela na lenge mobali moko ayemba tala sima zonga moto eza conseil munene ngana kotaka tina ba na yo ka tala loko wana ba teya en église mais okuta le bon moto tunie message clair le bon noni ya olianga mbanga bambangai. On s'en comprend des bisous comme bilo renengona soki bino bolisi otoko ba hypocrite biso tout et loko mabe bo faire na bino ranier vraiment d'ailleurs. Voilà donc je vois que la première partie de la émission et c'est ici. Bienvenue Boyela des prix Afrique du Sud, des prix Afrique du Sud. Comprendre donc il y a le Baranaye, ça va vérité. Mais Marc Aouz vraiment tout côté moi dans mon mozindo, mon kambangu. Le ban abisona nous Ranson a représenté Nini Panayo. On dit que c'est bien. Ranson a représenté Nini Panayo. Aza kulutu na biso, aza kulutu na biso, aza artiste. Il y a pays na biso, vient na biso, grand frère na biso, et surtout biso bata clan wenge. To lenge la ba na biso wana. Po musique be ba clan et alors ba kimbangiste, ba musulman, ba catholico. Donc clan wenge et ça loko la boza batu moko boye boya na bilo religion. On a clan zaiko langa. Au monde be la clan na bango basala wana. Oso comprendre. Clan vive la musique, au monde be ba na clan na bango. On a pas fait la biso wenge clan na biso et puis voilà. Mais le lot moni ranson na répétition na la zamba play à lobi bon OK d'accord la teye mingi pour na faire rigola alimbi si faire rigola mais tout quelque part tout moni le qui na ba émission lobi ozana posta ya bozana tina pardon ya pardon a été celui déjà yo lobi que bozana tina pardon a été ça qui fait rigola pe a boy pardon wana non pardon na la série pardon oui rabi alimbi si faire yo na sujet mususu moni batebele ba na sujet oyo ba lo ba tosengi pardon les padres batutu bazo la nanga na Paris Londres Suisse Australie tina ba Syrie Bagdad du côté batalanga nazo bisabino les padres atikal ko senga pardon na mutute et puis asali nini ba ke ko senga pardon nazo beta c'était monela loba celui qui s'excuse s'accuse donc tant on sengi pardon ce ko senga les padres na za boye atikala ko sala mabe moko te aza musicien oyo alongwa premier album na ye omona te reconnaître bango soki nakosi bato na ya nani oyo ye bindenga banaki lelo
ngana oki video na to la tali kuluta to lobake ayo ki chef na ye muta lobby yana bi faute de chef na ye 14 ans de banda ko yemba vie po ani abetela ga eteke non petit na yo asola ga yo yo lo ba pour 14 ans donc ngamuna mona muta ko condamné po landa histoire o mona zo lobake non chef d'orchestre na ye ayebisa ki ke non le padre a komi ko solo la bien et maman pardon te ba loba ya bi bongo oh ngala bi le padre banda solo déjà banda kala na bengi na yako yembela yo nzembo na yo lingaka mingi mwana 13 tela depuis on est au solo wana batu ba yo mona après 14 ans on est c'est un peu méchant ngala condamné chef d'orchestre c'est pas falloir loba banda kala donc prêtre abi ba signaler ndeko signaler ba chef d'orchestre daye donc c'est ça. Bon, peut-être papi kakola sali on peut être ça monile qui n'a pas azan orchestre na bino atali karanga pe frère nanga zakuna il faut moi ma solé qui est normal mais tout le monde a kofi olo midi sur azoli kana ba émission attend ra komba fali pour mais ça rappel fali bien pourquoi ya bino rande ouera lobi ke alimbi si fait rigola et on dirait gêné bino non gêné bisotin kolimbi sa mutu temps musu eza ko reconnaître kolimbi ça c'est réciproque soyez bi que non au sala mutu mabe yo mutu ko senga ou bien mutu wana yo ko senga bi senga le ngo siko na yo comprendre essence na ngoti donc ça va moko boya ba mal informé ko so ba information mo za maltraité quoi dans ce sens là Jésus de Niance ninga za bo la problème na mutu te vous comprendre tant musu bango ba do senga ne le padre autour ba sala ye alimbisa bango wana d'accord. Soki ba osenga bolimbisi le pardon libère mutu mo ta boya pardon libérera mutu po biso so totali bien entre biso na bango banani basala mabe envers au monde que non les padres d'ailleurs aza jeune moro ou la timide lo bati so telle nature na yo comprendre que non celui-là il ne parle pas beaucoup il a que sa voix et puis voilà donc voix na arme na yo ngabundela bitumba. Vous comprenez? Mais côté on a basala bena ministère moko bata petit moko na mukeba boy petit mona silisa kala petit onani ye moko yebi mukeba vous comprenez na vidéo kala donc côté ngela ngaba kombo na tire mission ngala ko mona ngane na boy na yebi sala mission ngaso na ye na ko tanga kombo ya Jésus de Nuance na activité na biso et ça la so misa longue no kese bango to c'est la dimanche totana nera o finga mutu donc bo pesa ki ngo bena place donc bo pesa ngo place ban tu vas là bo pesa place donc so misa longue de bo bika kingandi dimanche photo c'est to mo nera o finga nani bo comme ça ngo normal yango moni nga bena tala tana yaki na bité na ko kota no sigo gero so mo na Kim Jong na tete petit wana kaku donc o moni bilo wana sila et comme bena mise même bango so ka longue bango mo fa benien parce que ba kutana na centre rééducation pour be biloko musu na sala ya la ga ya ba orchestre musu te ya bisote mutu musu ata déranger muta seiko arobise yo sela na funde ba maka usi na ko maloko apparemment na quartier o adressera ba na mikietu o so comprendre sur fonction nga yango ba to benga Kim Jong liko biloko wana soki bango ba kosenga pardon po eza groupe oyo ba bundisa troka bato ba ute pa na bango eza groupe déjà babundisa tout bato ba ute pa na bango na ko swaka ba musicien ko finga ko biso to beti nango to beti no to mo beti na ba 15 lingo koka banda le padre longo kaka na mituna ba bato ba longo kese na basale belé o kese na kutangu bato ba longo et yana ndeko mo kutu ba sana ba presse na ba les marquer en ko s'en charger na vie na biso direct de tout droit benanaye obige batir le compter na liste bana mabete elo elegelanga ara ferego non elo na comprendre ngote ba mona bena ba yebi ne bala na le marquis o alaki tout droit benana na vie o comprendre o benana ko yela bena ya papa lutumba ba benga ya ko tala bana ne ba kangela au porte. Vous comprenez? En tout cas, moi, je ne fais pas de crédit. Allez, donnez-moi. Voilà, donc, directement, tu vas comprendre que c'est Bill Clinton. Mais ça, on va comboter. Voilà, tu as mission comme le ça va publicité. Non, là, c'est indice. Au monde, il y a là-bas. So, Moussougo, il y a un ganda, soda, il y a un indice. Awo kango bobi na mela na likayati autika yo mesura kutagi na ngo indice onga na loba na tanga ba komba otena otanga ba indice
so batali banzembo eleka bakomona nana lara direct na vie par rapport à Jésus de Niance. Et puis voilà, batigara bon soki bango ba reconnaître que non, en tout cas dosali 14 ans ya combattre kaka ba pire biso kana loba wengeza wenge faut ça la mort que ça clan. Ozo ba des clan. Biso do bano yamba vie depuis qu'à la premier album les padres de ya on dédicacé pour nous remixer soki na kosi botuna ye ya yeminenga banane lelo nzamba pambole pourquoi on a fait arrêter. Et ça déjà biloko moko boye fallait ba encourager ba betela maboko après 14 ans de ba yo monango ça nous étonne. Vous comprenez problème to la bango et problème moko na ebité. Faut voir la libre na ba élément na bango. Na biso ça likamba clan moko musubo lo baba to bongisa soki nani wana ba to bongisa ba beti combien de temps. Alors to boire vient après 14 ans RV bibi ba tamponner à boire. Biso de boire RV longue bien aboki fene ba tampo beti ala era mona ya roboa fene ngwana wazo seka yo beneni pour falloir roboa evi depuis kala tongo bandi carrière bomona bato banda carrière ba moko chrétien bala moko ba fene bango boyoka banzemba zo benga fene zabolo ata kati mutu ata kato yeba e na bisaleli zabolo boyoka banzemba ngwana te na ko bona te ndebo baluka biso premier album le padre direction maman remerciement soki na kosi otuni fene na kosi botuni papa chéri na kosi botuni ba vieux atambolaka à remercier bango mais le bel va tout rien à comprendre la tête au courouzo balala tissa les pas c'est ça problème est ça au moins on explique on a étalé sur tout le monde à comprendre un peu contenu au bango basalango envers biso c'est ça donc voilà donc pour comprendre mini pour comprendre donc tu es sous mususu bon moi dans baki bazaza mon côté les akara marque à rouge et mususu azali au peut betane ma solo siko neto ko tano na ebité oyoka ki déjà nzembo ya mutu moko boy na rotanga kombo Robino Mundibu abimisi clip na ye titre nango Shetani nani Robino Mundibu osani ni na ebiete azana mais azar artiste musicien quoi faire ego la leader pe ka le roi na bien to solo ma solo est important ma solo bato nga na ebite rotangela ngote na ebi mutu na tesko rotangela ma amnende tangela masolo oyo ngana yebi net masolo na biso bozaki na ba voyage boye Kinshasa sikoyo programme za ndenge nini masolo rotangela nga yango wana mais masolo rotangela nga na yebi yango tata oyeba tata yo mo na répondre ne bon voilà vous comprendrez à lobby yebi Robino Mundibu te à lobby bien ka yebi na tangela nga masolo oyo tato tanga masolo yango peu important parce que yebi Shetani ezali kombo ya faire gola malgré tout que longwa déjà comment mais en bezala yango to yebi faire gola comme le monsieur papa Hervé siko on est à combo ah quand juste na des combo ba combo na yango wana pas le sourire les padres donc ba combo na yango. Donc voilà, vous comprendrez à répondre si vous êtes moi, il y a des projets, un groupe qui a fait rigola, où ils ont jet set, vous savez déjà combien d'années. Bon, na umeli vraiment nanda kwa tata nanga, na umeli. Vous avez déjà moi banzembo na yo. Te nazara pressé te mais nazara pré aux anda kwa tata nanga donc nazana loko te que groupe sanga mutema moto pour nous acheter. Pour na yebi nanda kwa tata nanga nyoso yali. Succès ali to voyage ka ba makambo belé ali donc na ne loko na ko envier te pour ndenge ka na za boyeta ke garçon plaisir na l'équipe ba te belé ba na orchestre belé là on a l'équipe ba na makambo belé mais garçon plaisir pourquoi pas vous reconnaître à faire rigolo parce que les lieux osait pas faire vous reconnaître Weranson parce que les lieux osait pas faire c'est parce que bara faire à partir de Weranson il faut quand même vous reconnaître mais vous direz bon il y a quand même vous reconnaître été émission ni so mona biso to leka to finga epsanga non bon finga te bon il y a vraiment ouais ani to monieti ouais le ba BBC faire ego la bonité auto so King John o ki ndenge expliquer man normal ya maka mundenge ezali est-ce que na malobo King John alobi wana aboyi ou bien fingi nan yebsanga King John man normal ke boye na bato ba otale mission to ba ofanda ma bato te King John so likitoko. D'accord, merci. Dans une King John, une question encore. King John, yebisa biso ready à Missy à représenter Kanye n'est pas non. Wana to ça dans une différence na o le ba qui prend la ensemble. Vebaï est un grand artiste, très belle voix, grand compositeur. Asalaba est vraiment gros, Oitigalati le bêta. Un grand bravo pour ses œuvres, pour ses belles œuvres. Asala. Et on a zolé là on l'élo. Adane la vidéo, on a zolé là on l'élo. Au moins il temps aux ans ma camboufé, bah au sala bilo bien. Au yango mute sauver autant loupé meolimo. Viens à la sourate babilo on a tseba bazoya, un grand artiste et puis voilà. Mais le long de vous répéter na kati il y a une des trois na groupe na venu à Jet Set ceux qui oué rançon avec visiter bino beaucoup accueillir yendeni
Oui, to yamba et to yambete pourquoi? Baloba ndako yamba papa yango ba lipamboli to yamba et to yambete pourquoi? To na problème na eda. Problème grande les cas on attend so bato bala simana e po baluga balia et puis na souci o balinga biso makasi. Kolinga makasi be so le me o mangai makasi o mangai wana do o sala bakabo ya ngai. Vous comprenez mais tout est chacun de nous. Ah, ça la vie est normale et puis voilà. Ce que tu as dit, c'est vieux ben aïe mais tout ça. Oui, bah fait n'abuse clan wingi to go yambaye. Pourquoi pas? Dernièrement quand papa chéri a sali sagi anniversaire nae, a pesagi Jésus de Nias patron n'a pas plusieurs invitations. To ya gana rotana, ngana matana beta kita, to yemba papa chéri zo bina na fête nae. Nenga mo be bo so a plusieurs invitations to ya na biso. Premier là, so ka pesi, so ki a pesi. Premier là. Bon, ce qui est là, fallait pour pas à l'objet qui a besoin de featuring na faire rigoler. Est-ce que bino bateau parce que faire rigoler ni toyo ramingi bateau bazan à côté na yende ba pomara na ba conseil ba pesa ba faux conseil toyo quand pas vasco ma biala toyo quand pas échapper toyo quand la maman va te belé oyo baloba qui fait rigoler entourage na ye bateau ba pesa ba conseil à mabe. Ce qui est là fallait pour pas c'est peut-être ami qui ici peut pas faire rigoler l'objet que non dans un besoin de featuring na faire rigoler que proposer est-ce que bino bateau bozane borondima. Il y a ça mbongo osala idée wala te wana yosenga batambongo osongo pale ya les musiciens age batolo la ya sali makambu la ya batolo la et voilà wala senga ba bailleur de fonds mba mesena makasi chaque jour pesa ya okokango jana mbongo osala makambu wala te osongo numéro 1 en RDC donc République nous représentant donc selon yo toi la République démocratique du Congo donc yo to sali selon yo on a libre na yo ya kotsa mutu selon yo ngo moni. On s'en va. Mais tout là, non, on se disque, disque d'or, bino tout le monde a dit. Disque d'or, faut se l'attendre à ces musiciens, mon abet en orchestre, batu. Yango on est a produit au mutasali. Yo ne a mutasanga même ex-musicien, mon abet à attendre à Saïko, ou abet à biso le fan na TV, pour hôtel orchestre, trop musiciens à biso. Ah, on va présenter la c'est la boussala à contribuer à la musique au Congo. T'avais élément à biso. Hôtel, ah, t'as dansé, ah, au monde a gagné mutu. A sali musique kufate yo tanga la mutu ko se kyokono te bo to boy l'homme so to kufi atika nani o tika ta papi texte no tende ba pepe kale ba tika ba fe dilu ba fe tuna mombafu na pese mbote na Londres faut tika ba élément oh leader osanga ex musicien betere ba batu donc e bangisa ndeko na timbisa batu ya mise ba ko banga kena na ko travailler leader a bote poso na bimi yombo na ko beta nil part osomona mutu na ex musicien oh bon numéro selon yo, d'accord, toute la revue démocratique du Congo, liberté d'expression, selon yo. On a numéro 1. Trace Afrique, la bilo bato salakawana, et ça, non, babilo moro, mutuloro angana yo. Non, zabe fanatique à mutu. Mingi la pega kanyaka, oyo finabo salanga boye. Papa, faut que ba top ngana omoni nenge basala ngona mikile poto ba yebi compte bancaire et artiste moko to mona basala na top money omoni bazo tala bena ba o yebi mutambongo o yeba mutambongo le ngana na mbongo nini ya premier mutabo faut vérifier ka biloko zoloba oso pas mutambongo na tonga ndako ye moko o ye mokala la ka mutno consul ndako te non enfin il m'a beaucoup de université de hôpital ke musika fondation ndako propre babilo wana kutu on mambo dalinga ku tanga bakambo na tuzo dise ngato ke makambo na zolo nasi na décortiquer donc to pumbwe ka makambo to pumbwe faut yo comme ça va mususu. Voilà donc tu commis déjà que chité vraiment tout ça sous moi question souka na ndeko na biso garçon plaisir siko to mona qui fait rigoler na héritier watana benakati avion. On dirait que qui bien vraiment tout le monde qui mais tout le monde moi ni tout le monde chez héritier Watanabe balobi bientôt là featuring héritier Watanabe na fait rigoler c'est ça confirmé to ça na ngoka ba rumeur ninge circuler bon tant au moment Gogana l'impérateur na kati avion wana za esprit wenge donc ba bana ya wenge na ndinga osaranate mamo yo lobi à côté à featuring donc fona mekana nous kokota côté à bureau ko vérifier ngona tala si c'est bon wana na roleka pona informer public to linga biso donc na roya te ke na ba émission na lobara marambo ngana ebité na yambala mona loba o ba confirmer ngangote na lobara ka tika na loba fona kota mana bureau na biso na vérifier na tala si c'est bon na roleka pona roloba.
Et donc voilà, merci vraiment. Puis ça peut m'emboter na yo na balandio parce que to comme vraiment na suka molili esi comme kokota. Ouais, donc avant na pesa bambote na zolo belana nous pour na album na biso qu'est-ce que j'avais dit ça album vraiment le lo seulement amo sanga qui il faut ça la sotali le lo ba concert belé auto beti to tamboli na ba risi to ke bambo ke belé vraiment to tamboli et ça va retomber à qu'est-ce que j'avais dit le lo yango yo to bois qui chanson ya Marc House Damba auto zobenga yango fautif ils a déjà disponible na la plateforme nyonso ya téléchargement nazo senga vraiment na ba goloa ba tout balinga rabiso bo continuer toujours ko télécharger yango bo so tant vraiment Rolanda clip wana bo ka niveau ya clip bolanda niveau ya clip wana ndenge salami vraiment ils a clip moro donc na ebité ba genre ya ba clip wana na kati Congo awawa artiste nini oyo asaila musicien na clip ya bongo na mutema moko nanu na monate donc bo so vraiment tant télécharger yango tout ça peut en plein studio ça l'album na biso première soin on a zo bisara ba tout vraiment donc ba se préparer vraiment kala trotter première soin zoya bon on a vraiment niveau ya musala on a zo vanda na zo zo vraiment tant royo ka ba marka osdamba ne ba zo beta ba Nicolas Wakadugu ba zo beta ba mabuma bas ba zo beta donc musala ezo sala vraiment na ndenge ya kosakana te o tu ami ebike ami benga maka prêtre er yango yo disque oyo soko bimite ce qui ozala prêtre te. Donc pour ngai vraiment reçu qui s'en appelle Simbote pa ya Patrick Forkis Bank na Katia Belgique na pesi Simbote pa ya Edo Muzamba l'intouchable Alain Ibanga London City Odi Ibanga Gaxon ya Panama Glody Kizamba Ekanja na Katia Panama John de Grasse Gaxon ya Paris Brigitte Wabi tata mwasi ya bana tout ya poto tout bolingara garçon plaisir yo mutu makambo. Merci beaucoup garçon plaisir tozongi sikoyo na Marc House moi question la permission na yo atala ngotro kashito dilolo mutema ya Benalemba na kati ya États-Unis alela émission na atala émission na dilolo na kati ya États-Unis mutema ya Benalemba. Ah merci bambote na papa merci beaucoup mais Marc House sikoyo tozonga na moi question suko tutikali nango vraiment question ana sur hôtel même ba émission sali bat bazo komango répondre bat belé na ba émission na yo mais mutu moko répondre été na ken na wazoloba Ferregola amilera diamba basele milinga diamba kenanda kuna eti akirobima na mutu wana mais mutu on tisiko tozo ba teso ke zanani na ebito role bani pona likambo wana alandi question bien temps ken piano azali bongo journaliste et chroniqueur local anga alobi ke basala ki boule ya diamba milinga na ngoketi na bon vent et tindi ya ke bimana fi moko boy fi yango sko tozo ebate ezanani est-ce que l'andia on se hôtel na ba commentaire il y a ba émission oyo sali batu ming ba commenter lo bongo Marc House répondre batu nyonso mais bongo ken piano il y a vraiment na pas qui font toutes nos questions ana ngana répondre ate ayebi côté la bombagaye soka bandi bona na osongise côté la bombagaye nga sala maseki suta nga seksa bana na miso mikete na sala wa jete miso mona omoni ba misuba ba sala ba politique moko ba luka so tali bien na tikala ko répondre te pour na sala ka réaction takumbala moko pour batu sozo mona bon muto tindaka ye omoni muto tindaka ye wana muto wana tindaka ye ayebi kopo ya sala ba sala moko ba tindaka ye omoni ngane na boye naza mutu moko boye keso tuninga na kolinga na répondre nango siko te ponga na ko répondre bilo musu na action owinga na le seul artiste oyo bakangisa ye bazwa kotisa mutu makala donc ngana na puissance moko maka mususu oyo lobana oyo pousser ngana na boye nazana ba nana biloko mususu oyo nalinga compliquer ngo boye te ou ko répondre bango ba ekiri muno teki kombo baze kiri na bango baza ba bene kiri moko boy oyo nga non zo occasion répondre bango te pour na dans le beta bango na bango kara pour nga so na simbi bango ya mona nga na goûter moka wanga na ma parier ba tuna comme Marc House ote Marc House nga na lobaki te ya mundele oyo ka te Marc House ya comme mutu mwindu te oyo te nga mona zo seka na parier siko te ba biloko boy bandi en tout cas liberté ça bien mais nga na za bona na ko benga yo sur nos seuls mission spéciale au makambo wana moni le ngane na yeboye na uniquement na nous pona lobela clip na remercier batu tout oyo batali clip massivement o ba pesinga i besoin pas patron nga à sentir que non oui naza nazo bunda batu bazo tsangaka batu bazo supporter donc émission bu le na ki pona remercier bango et puis pona les solo pardon bon ma question no bombela nga ngopenza pardon tilanga ngona congélateur nga na micro na ko chauffer ngo le ngamo na yesiko ko étalon na tselo bena et lubu comme ça to kumba ngo bien bombela nga question ngo penda. Voilà, merci beaucoup Marc House comme il peut na suka pe sambote na yo na ba ebalandu et puis moi li solo m'ke prendre clip clip na ngai
Non, c'est un bateau qui a fait rigoler la TV officielle, massivement. Pour y avoir de belles paroles, ils ont des chansons qui sont indisposées au fond de la bande aux Hollandais. Ils ont des paroles qui sont kati et ça la bino bien beaucoup continuer à savourer. Merci Nebo Yamba Kiango. Na batutu pour clip nanga na limite ga ba golo batalon na ba goloise non. Donc clip nanga tongo bibi baby no Kim Jong. Tanga boage logo bango tout. Mais ba go kengela to tana muta makira la so saidi. Ba kutena ta. Donc on comprend que non t'as là commentaire on a l'obani la raison quoi ah misusuku mais ah un grand artiste pourquoi s'implique dans la polémique on a bilo on attend le commentaire en tout cas Marcos bravo en tout cas Marcos au PC devoir en tout cas merci tout on a besoin pesanga na ozong songo pas patron nga les padres pas le zouria pour na coaching asili ko salanga et belé batsa bansembo leader asali clip asali vocal na WhatsApp na nina olela nina ekimangai na pyjama na subelagi atsapaka on a tela osambwisa ba bisise na yo moko osambisa mukoli na minzam ba americain la bisa isaza ba do ba lexala ba Chris Bois wala boy na subala oseka donc on a la chance na fité wana za featuring no mona le padre yemba ba singila no mona yemba na ba Jim Martins oso bon no mona yemba na ba Miss Kemani na ba tucheze ndenge be afité na Kim Jong premier au moni vidéo qui toko surtout côté to na kati côté ba Cameroun kuna ba ivoirien baso komelanga ki non Naomi Kokogana na patron na incarna ki siko lo wana na gata car dans un clip na ba diversité ba bazo tala ba moni risi ba moni jemo ki tuko bi na sali na mundele moko ya mungando te one ba komo ozu mungando moko tala ba tato police o tela clip ngala zi ujana ya risi ya mwana mukie tout le biso elo ba be o kakola ku les ati donc les ki toko makasi na tuwa la moto beli bino vraiment ba merci à trop. Donc pour nous sougi ça, on a bisika batuto na studio, on travailler des albums à la fois. Black Box, na bon ben un album world, musique world à la raté. Musique nous c'est musique qui façon propulsion à travers le monde et qui a pensé et puis voilà. Tout ça l'album on les pas à promettre tout depuis 2000 depuis 2000 je crois 9 ou 10. Il y a un moment bangenza lango tout ça là ba nakanga matoye na nyoso baloba kapo na yo. Oyebe bien. Vous comprenez? Bilo on a tout bilo on a Black Box kala to bamba allez te robimisa tout cheze donc elle a dit prochain na biso kala batu ba devasongo to boité o ba suko o bo finga ki ba musique on a te to finga ki te la musique elle est sans frontières la musique et ça tout les goûts et les couleurs donc na bisayo la musique c'est pareil et lui on battait sur sali cher en musique boy au comme si musique musique on est là local vers Rochero beta une semaine Olympia na rumba na yo international ce sont beti tout le monde à poto ça les a rempli na mindele na ba peau blanche ndeto mona na bandeko na biso magic system botiga ko kosa maboyego ngaso biloko yo pesa ngakanda mutako ya moni abi yaza international kene to beta na ba France wana au mona sal ne batu mwindu gaga ya mangala soko lingo bo dépasser ba limite ko c'est la festival té au festival ba tina ba pode ni bana mboka batu ba yo tonda ba gutarango ngana natala masanga soliste magic system ba beta ta ba 17 Zénith de Paris hein? Mais tala ça les a remplis na ba peau blanche aujourd'hui la bena batu ba dépasser niveau nini siko à travers ba photo au moins Chic Norris quoi que tango ya ba wande repère na biso niveau na sola la ba Chic Norris likola photo batu tout so kuta na kazo star no o kangande to mona ba vient na biso so la fi moi c'est bien fanatique à kutene photo mais biso ba photo to mona azo siko micro ngaza na ba Chic Norris ngaza na ba pas fidèle be ngai donc ya maladi mo banda place à uta la télé vidéo mo kala vela ba obe alors so la la pas fidèle et la complexe à place à uta ya kati donc azalaka bon ça alors bon c'est bon bravo la ndimio la ndibarayo na remercier nous le code ya mboka ya solo patron Costa couleur o somelanga Mercedes e umeli na no solo wa émission kala na fandi sango leo na ndimi na tambola nango
Donc, malgré na pays bakar ba mon caro patron somena calendrier boye ça le plaisir trop pour moi pas mon ngote banana fini en bâche patron ko sa couleur na pesa mbote na ya dada ngwa bana yebisa chusu na tatila que non makambo se bandi quoi et ça la bien dada ngwa bana ne chapindi plein de grâce mon thème à la perle noire il y a ba pindile na bosanité na remercier les sous Yannick Kayenga monnaie invisible Yannick Kayenga monnaie invisible je suis avec force pour na yebi non ya kati Kayenga Stone mbote ya trop na madame et puis na masananga Shidoga dans les bons toujours na pesa mbote na Awa Karim la diva supérieure Awa Karim Kim Jong premier a pesa mbote trop Blaise Lomingo fashion toujours dans les bons Blaise Lomingo fashion yebisa Jackie Lomingo ba joyeux anniversaire ici Gazali de la part de Kim Jong premier. Et puis nous remercier dans Londres tonton Yalala bambote ya trop grand prêtre Willy Chungu toujours ba conseil qui toko pesaga et kotaka direct dans les bons nous remercier les sous Béra de le prince de Zamunda papa na Warren toujours dans les bons masolo kalamingité na trace déjà qui toko il laissé kendagi dans les bons musalezo salama na pesa mote na Raoul Machupé Babashi Marbre Nalibana Mboga toujours dans les bons Kim Jong Azole la kibuki wane yaka et yaka rara kibuki ya pire petsa kati na France mikolo eza Christian Konda radar donc wa petit benao basalinga base mikolo Christian Konda radar azawana na mupanzi gouvernement eninga na ngate ala ba dieso la mode in London dieso la toujours dans les bons Francis Bosso Mutambongo belé azosoma mapangu mituka ya kafu na kata kisasa mon apôtre ya solo Francis Bosso bambote ya trop d'après si bambote tout et puis na bato bazui li baku ya rolandanga mingi bato batala ngai bata pouvoir bata opposition et puis na bata société civile je vous salue merci dans les bons. Merci beaucoup Marc Arouz. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup Nabino Baebolanda Kinga Oyebozaki occasion ya repesanga matoi kotalanga ko vanda vraiment aux télé na yo fungoli oti émission oyo ya Dorcas Bolokoko et ko salanga vraiment bien. Merci beaucoup à Igor Mitoulom qui contrôle les désirs des mamans, Denise et Fabiano. Merci à Yawili Mouchen le code mondial. Bon séjour non à Canada papa code Mboka Penza donc code mboka ndenga kusagana te loboko des accords ya colère abikeba na code mbanzangu na kimpese yo code la sombele obonenga Mercedes yo aso bona vita bon comprendre Marc Arouz Karaboye tu vas tout ça comédien pour na que ça théâtre pour ya série ça na kaka. Merci beaucoup à Yolande Dikando de prix Milouze et merci à bienvenue Boela de prix Afrique du Sud nazo zela Afrique du Sud on met on remina suka totikali na juin déjà pour notre côté Mwambo Kango et ça vraiment bien. Merci encore à Marie-France Mangenza, merci à Baby Flay Baby Flay Kierbo Boula le mignon garçon de Paris aux Alaka Yomoko Richi Kapinda R9 Nakati Hollande Mobala Boya Choka Garda Mwindu ne bien Boya na ba produit et ça vraiment bien. Merci beaucoup à Shadrach l'homme le plus sérieux du monde so moins Dorcas Boloko Kitoro Shadrach Nassing au moins Dorcas Boloko Mnene Mama Rosette la fleur d'Ambou. Merci beaucoup à vous. Tokutani à la prochaine. Ciao. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo température. Eyena mopepa sika. Yaya tobina Congo température. Eyena mopepa.